Boutique Bijou d'or Mossi Elengi. Boutique Bijou d'or Mossi. Voilà, couleur riche. Boutique Bijou d'or Mossi. Boss, voilà, couleur riche. Boutique Bijou d'or. Boutique Bijou d'or Mossi Elengi. Bonjour, bonsoir, na mutunyo so ya kolanda émission na ngala mukola lelo mama Bijou d'or lelo na eka koyebisa bino comment mutakoyi ko se préparer na fin de l'année pour la kokota na début ya année. Kande na bandaka ngala za Bijou d'or. Mama Bijou d'or da beta masolo ezala mingi vendredi na 20h30. Mama Bijou d'or sala makambo ebele, mama Bijou d'or sala ba recette. Na lamba biloko ya bindele na sala pe ba recette ba tumwindu. Mama Bijou d'or azala émission na ya ba hamster soko lukana o libala contacter Mama Bijou d'or c'est la vidéo. Mama Bijou d'or c'est la émission chance c'est yo émission c'est Mama Bijou. Mama Bijou d'or c'est la promotion ya ba star. Ozala star, ozala besoin tam sous Mama Bijou d'or c'est la promotion na yo, tam sous promotion ya nzembu na yo, promotion album na yo. Contacter nga na kosala la promotion na yo et puis ozala jamais d'ici Mama Bijou d'or c'est la makambo belé, Mama Bijou d'or c'est la publicité. Mama Bijou d'or atia ba information sur le Kala Congo, na tia ba bagage, ba théâtre, na za facilité ya kotia nyonso tu na kati ya chaîne nanga etiaka eloko nyonso. Mama Bijou d'or atia makambo ya nzambe. Na za émission nanga to sambela elongo ezala dimanche na 19h ekambami na mama na biso mama Béa. Mama Bijou d'or asala makambo ebelo za eloko na yo, za besoin tam so kotisa na vidéo suivi. Contacter nga Mama Bijou d'or za ba condition vraiment ya makasité. Tokoyo kanande yo ni bada kokotisa ba émission na yo biloko na na kati ya chaîne oyo parce que Mama Bijou d'or vraiment za trop pris na za makambo ebela osala. Ya ko nazo senga na bandeko na nga oza bezo kotisa tam so eloko na yo yaka kotisa ba émission na yo ka apona lokumu ya chaîne na biso ekende toujours liboso. Mama Bijou d'or lelo thème na biso ezali kaka ndenge ni muto ko se préparer na fin de l'année pour la kokota na début ya année. Parce que na mokili kala to bande ko yeba kaka bandoki il faut ezala ke ndoki ezala ka muto famille na yo mais lelo kindoki changer lango ezala lango lisusu te kaka ke il faut muta famille na yo nde aloka yo. Et comme aka ata musunde otambola eza otambola kana yo mutu mo balingaka yo te mutu mo asepelaka na yo te alobelaka yo toujours maloba mabe o tamsusu yo yebi te o tamsusu yo poza na yo problème te. Yango Mama Bijou d'or na lina yebisa bino na lakisa bino eloko mo tokoki kosala à la fin de l'année tosala yango pona ba malchance ba botutu ba miso ba batunyo surtout ya mabe o ba tia likolo na biso esila na année na biso oyo etikala na 2021 2022 tant tokobanda tobanda na départ moko ya malamu. Mama Bijou d'or na lobi donc vite ozotambola selon croyance ya mutu na mutu azala makambo na oyo akwayaka. Mama Bijou na lobi lisusu nini vila biso ozotambola lisusu nini na maloba na biso yango na yebisaka bino toujours mutu il faut toujours kolobaka makambo ya bien mpo na yo, il faut toujours kolobaka makambo ya bien mpo na bana na yo. Makambo tolobaka yango elataka biso na banzoto jamais mutu okovanda banda kolobaka ate nga kumona nga mampasi nga pasi esalamaka mpo na ngai nga nazalaka kaka mpo na kosouffrir nga babotanga kaka mpo na souffrir nga na souffraka na nga kaka nga keba vi na yo mobimba okozala kaka mutu ya souffrance mutu vraiment malo. Il faut toujours na maloba ya malamu mpo na yo okomona nzambe akotiela yo loboko parce que makambo nyonso te ezaka awa na se nganga azalaka te. D'abord nganga azali déjà escroc parce que ye moko aza na vie ya mabe ye moko aza na vie ya pasi. Comment nganga akoki kopesa yo chance ya kozwa mbongo ye moko aza nango te. Comment nganga akopesa yo kisi ya libala ye moko bana bavandeli na ndako bana batuleli ye. Comment nganga akopesa yo soki chance ya mosala ye moko aza na mosala te. Donc, nous sommes des croyances na yo, maloba la biso des alliés puissants, il faut toujours na maloba ya malamu, tout le monde a fait autant de sa vie na biso malamu. Yangwana na elle elle a présenté bino. Et là au moins bezala ngo ki cité zali mai, biloko tout oyebi na biso yango, eza ba épices auto ça là na ndako na biso. Yango wana nde Mama Bijou d'or akola ki sabino ezali be. Pona kosala yango na 2021 oyo, départ ya 2022, tout kota malamu. Tozala na ba
ba difficulté mingi te parce que ça la batumi ba sala so ko moni ke o kangami trop oza le ko mo oza bloqué donc au sale le ko mama bijou do ralingi la kisa lelo o komona o komi débloqué eza kisité eza soki ndenge nini te parce que donc nzamba sali mokili na apesi puissance na mai apesi puissance na babiloko oyo ta mosusu toliaka liaka omonaka eloko mwa moke lokola ai yo olambela yango na épice mais eza na bafaso ebele bato basalelaka yango kaka ai oyo moko oyo eza na makambo ebele ai eza na makambo ebele oyo ta mosusu bafungoli yo te moyepe oyeba ezali te donc mama bijou alobi ezakisi te nganga azalaka te parce que nganga ye moko aza escroc biso tu toza bana nzambe mai esalami na bato ya mokili mai eza puissance ya nzambe na kaka na kati ya mai donc puissance eza ebele kaka mai wana oyo tomelaka kaka mai wana tosukolaka okoki kozwa yango na so osambeli mai na yo moko okomisi yango mpe obeniti parce que sango bazala banini babiloko bapesaka bato bamélange na bango basalaka bakoyebisanga balobi zwa yango tia yango na katikati ya mai oprie avant osukola epuis osukoli nango ndenge yango mpe kaka baobenite eza nini mai kaka basambeli yango ekomi na puissance mosusu pourquoi pas yo moko osala obenite na yo na ndako parce que mokili esalami kaka na maloba puissance oyo sango azala yango yo moko mpe soki olobi ozala vraiment na foi ozala mpe kaka na puissance wana parce que biso tozali bato donc eloko ezalaka na important ezali foi il faut ozalaka na kondima eloko nga nazosala eza kosimba okomona mpe nzambe otiela yo loboko eloko na yo ekosimba mama bijou alobi totika kotiaka toujours banégative na bavi na biso eloko na osala ekosimba nango te nga nazala nanga moto ya malchance nga nasalaka nanga boye nga kutu na vi na biso na famille na biso babalaka na bango te nga mpe na kobalaka nanga te famille na biso donc babalaka te na famille na biso basisaka klasi te oza komilatisa libabe donc makambo nyonso to tolobaki ya mabe na 2021 etikala na 2021 2022 tozala départ moko ya malamu mama bijou alobi lisusu nini mama soki oza na bana na yo il faut oyeba maloba nini obanda koloba na bana na yo mpona yo moko moto oza capable ya kopambola bango yo moko mpe moto oza capable lisusu ya kosala nini ya kodétruire bavi na biso mama bijou alobi lisusu nini biso nde totambolaka na mokili boye okoki ozala ozotambola na mokili oza na problème ya motu te eza ya motu mosusu asala nini avandaka kaka alobelaka yo mabe mwana mwasi oyo nasepelaka na ye te mwana mwasi oyo nasilingaka ye te oyebi mpe likambo osala ye te donc yo moko mpe oyebaka te mais eza na motu mosusu akangela yo kaka goutte aza membre ya famille na yo te aza moto ya libanda mais akangela yo kaka goutte ta mosusu mpe mona camarade na yo kotambola na ye mais ye atikalaka kosalela yo bapriere ya mabe siko mpona koneutralize bapriere wana ya mabe ya bato ya bainconi il faut kosala nini il faut kozala na bateknike moko oyo ya kosambela mai osambeleli mai na yo osukoli omona bamakambo nyonso tu wana oyo bato baza koloba na yo ekokomela yo te banda kozongela kaka bango moko il faut kozalaka na bajare ya biloko oyo mama bijou dor alinga alakisa mpona kosalelaka yango priere mpona kosukolaka parce que on sait jamais toyebani na bilongi bomela kasi ya mitema toyebani te bato mingi toyebani na poto awa mosala na bango kaka kolinga baninga baavance te makambo oyo surtout na 2021 il faut totika kosokipe na bavie ya baninga mama bijou alobaka na bino chaque fois alobi soki ozosokipe toujours na bavie ya bato obanda komona ke yo bando baluka kaka orompwe obanda komona ke yo ozosala eloko te eloko oyo moninga wana azosala yo mpoza kapasité ya kosala yango inutile ya kokangela ye goutte soki oanviaka ye na ndenge ya malamu yo mpe évolue na ndenge na yo na ndenge ya malamu bi ndeko azosala pourquoi pas nga nasala na ndenge ya malamu na ndenge ya concurrence te il s'agit ya kotuna ye approche ye tuna ye parce que mama bijou nga nalobaka lisusu mbongo eza ya yo soki otuni nga conseil na opesa yo conseil parce que courage eza ya yo mbongo eza ya yo nga na opesa mbongo te mbongo eza ya yo otuni nga conseil il s'agit ya korépondre na korépondre yo donc ane oyo tokokota oyo totika kokontrole bavie ya bato totika kokota toujours na bavie ya bato ye asalaka boye azwaka mbongo wapi ye asalaka boye esalaka ndenge nini oza capable ndeko oyo ozotalanga oza capable kosala oyo ndeko wana asalaka ndeko wana ntango mozosala yango ntango mosusu asesakrifie na vie na ye akotisi kiserie na vie na ye yango wana ntango mosusu azosala eloko oyo azosala eloko azosala yango asimbeli yango kisi te eza kaka na
Donc na foi na ye mama bijou il faut tous à na foi, il faut tous à na kondima te loko nazo sala eza kosimba et loko nazo sala ekosimba et puis ekosimba. C'est ça. Mama bijou do la na yebisi bino nyonso tout vidéo eza vidéo okende mulaite. Mama bijou lobika kando kezala lisusu ka batuka ya famille. Il faut kotelemela bato famille, kotelemela bato nzela, kotelemela ba camarade mutu ozala ye oyebiete soka lo baranini ezala mutu muso avanda ana kangela koka abuti eloko nazo sala ko simba to mona osuka ka échec. Et ko simba te siko bato bongo il faut koyeba neni ya kosambela ba prière na bango ya mabeo basala contre biso ezala toujours sans effet. Ya ngala lelo mama bijou do bokamwe lelo na la kisi bino cantine. Cantine ora mama bijou do na la kisi bino ezali cantine ya otia mai soko lingo sukula. Ozwi mai na yo tia ona katikati ya cantine. L'eau tiède ka ndenge ezalaka. De préférence mingi ezalaka mungwa oyo ezali ya mbuma ba mungwa na biso ya Afrique. Nde ya mwana nde mutu ezalaka vraiment malamu. Mais au cas où mungwa ya Afrique wana ezate ya bambuma ezate ozwi ka mungwa oyo sel de table yango yo. Ba fei na biso ya solo oyo. Ezali clou de girofle, na ebite so ba de komingi baye ba kala bango ngote clou de girofle est vraiment important, eza épice. Clou de girofle to sala yango to tokisa ngo na mai to meli yango pourquoi pas to la kisango ya kosukola. Ba mama na okay ba mama mo basukola ba tulokuta ba to lokuta ko sizwela yo kama maki bakasa soki ya tobati na simanda kwa sukoli ofuti mbongo eloko te. Yo mo ko sala bain de douche la yo ya ko longola ba biloba ko ya ko longola ba mauvaise air donc ba miswa bato batala bato ba miswa mabewana ya kolongola ba malchance ya kolongola botutu na kati ya nzoto na yo yo moko o ezali clou de girofle yango yo ne bitese bozomona ngo bien clou de girofle yeyo clou de girofle mungwa mikasa ya solo. Iloko yo sote somba mina supermarché pa ya bandele. Mai mama bijou mutasali yango te mai za la robinet. Mai, nzambe mutasala mai, tie mai na yo. Ozi ba quelques clous de girofle na yo boaki na kati. Ozi ba feuille l'oreiller na yo, ba feuille na yo solo otie na kati. Ozi pe mungwa na yo otie. Obaloli mai na yo très bien. Aussi si na ko sukolo, sukoli nzoto na yo kitoko, baloli mai na yo très bon, to bete la ngo penza prière. O bete la ngo penza prière. Atata msoso na eloko mo eza freinage, zo usala eloko mo ezo simba te. Na mama bijou do na sala yango vraiment te. Na neta msoso une fois. Mais soki na moni ke na komi na kaka. Eloko mo na zo sala ezo marcher te. Na zo lobi nga na zala aboye te. Koti se na ngo penza esprit. Tie mai na nga na ba prisambeleli yango. Mayo nazo sambela prière nyonso tout nzela nazo tambola est-ce que nazo ne koluka musala porte nzambe fungola ba porte mayo nga nazo sukola eza donc eza kolongola nyonso tout ezaki malchance na kati ya nzoto na nga oluka libala nazo luka libala nyonso tout ozoloba na kati ya mai mutasala ngo eza nzambe eza mama bijou te lobo osisi yo wana osopeli mai na yo. Après, au pangwisi esui na yo, au telemi okei. Nyonso tu ba koloba na o ya mabe, ekozala sans effet. O ba misu na ba tala ba to mabe ba otala yo ba lingi o évoluer te, ekozala sans effet. Place moko kene ko luka musalo zwaka te. Yo sala ka prière na kati ya mai. Mai oyo pasteur moko azali na mboka na biso ya Allemagne, kala banda ko ba soto prier, alors ba soto sukola na ba mungwa. Si c'est ça. Eza ba biloko mususu mutu amtazana croyance na ye. Mutu la mtazana croyance na to tika kozala ba hypocrite. To tika kozala ba hypocrite parce que ba biloko oyo nyonso tu oyo mama bijou do kalobi na sombi yango na supermarché. Donc eza épice to lambelaka. To sala kati, to tie ba mingi basala rapeti atie pe bakasa oyo na kati ya meli. Mingi basala rati, ngala sala ba recette ya bate. Na zo coup de girofle eza pe na kati ya bidon TV na zimo mambuba na coup de girofle na tie na kati ya te na ngala meli eza ko sunga eza ko traiter na makambo ebele pourquoi pas ko tia yango ko na kolongola o ba bengi malchance kolongola o ba bengi botutu na kati ya nzoto parce que eza na bato mususu ata otambola na yo e ba te oza bakanga yo quelque part nyonso to na il faut ko lobala kati ya mai na yo ngala ko yebisa no genre ba prière te mutu to ebe loko ni oyo e dérangeaka yo côté libala côté finance côté nini nyonso tout.
2021 ndenge nazosukola mai oyo nyonso tozalaki ya malchance na 2021 etikala na 2022 tozala biso surtout mitu mwana nzambe jamais kokozala mokila mwana nzambe biso surtout tozala mitu tozala bien parce que lelo mama bijou do akokozala côté moko na kale na mbongo na luki intel pesanga mbongo c'est ezalaka bongo mutu aza vraiment mutu ya normal okolinga te ke yo moko kaka opambomaka baninga mosusu bapambomaka te parce que biso nyonso tozali bien tokoki kozala mpe lokola bafille ya France bafille ya Belgique donc 2-3 personnes basangisi bana basi basangisi mbongo basali conteneur 2-3 personnes basali bosali ta mosuli kelemba moko asombi ndaku ane oyo lobi ane mosusu moninga mosusu asombi ndaku tokoki kozala kotravailler pour travailler ensemble. Donc, pour travailler ensemble, pour travailler, biso tous à la bien, et bongini, biso tous à la makoki, biso tous à la mitou, biso tous à la mikilate. Yango ana, il faut, pour ça, et là, comme maman bijou à l'obi, pour nous la malchance, que l'on la milimo mabe, o batu batia, ba miso mabe, o batu batia la tela yo, comme soye barana yote, batu balobela yo mabe, eza na famille na bino botutu oyo. Ce que eza la famille na biso etikala. Ce que eza batu anzela etikala na 2021. Donc maman bijou à l'obi pour ça là yango avant au côté en 2022 au côté ça m'a raison parce que maman bijou à l'obi et ça là et ça là et puis le temps aux ça là faut ça na foi faut ça na kondima que le konga na zo ça là na osala ngo pour la bato mokili bakokanga te nga za na kolela mutu te mutu nyonso to alobelanga mabe ezwanga te bato betama na mire mutu nyonso to osala na soki ba piège o mitambo o nini ani elingi la oyo batieke soki na dinombre ya bato bokolekana okozwanga te bandoki nyonso tu bomona nga te bandoki nyonso to ya famille bomona ngai te mutu nyonso to yaka kolukanga na butu okozwanga te osambeleli mai na eza nini nazolo mama bijou alobi okoki mpe kozwa bible ozwi bible na yo osambeli okoti na kati ya mai donc nyonso mpe eza kaka makambo eza na kati ya bible mama bijou do alobi eloko moko ya mabe eza te eza nango te ke soki ndenge nini okende sala boye non babiloko oyo surtout natangeli bino eza biloko esobami na supermarché sala yango ndeko oyo ozomona nga avant année esila okozala jamais desi mama bijou do nalobi na banda sikoyo kokota kolakisaka bino babiloko ya boye parce que eza importé eza na bato mingi bayebi yango te eza na bana mingi mpe babotami na poto bamama na bango bazwa temps ya kolakisa bango babiloko ya boye te avant kolakisa mwana babiloko ya boye soko bandi komona mpenza ke wi mwana na yo bandi kokoma na badifficulté moko oyo ta mosusu ozoyeba mutuna makolo te nde okoki kokota ya biloko nga mama bijou to nalobi nasalela yango te nasalela yango vraiment te parce que nazalaka deja na foi na nga nde natambolaka nango nayebaka ke mutu moko te akokanga parce que nazala na problème ya mutu te. Et puis, nalobaka toujours na vie na nalobaka kaka maloba malamu nalobaka toujours maloba ya malamu maloba mabe te donc nazalaka deja na milinga deja moto oyo okoya mpona okale okota na kati ya vie nango obebisa donc okoka te parce que nga mo natikelaka deja moyinisata na place te akota donc soki bandi komona eloko mona azosala eza ekomi kaka mpo na ngai na kozwa eza mai na ngai nasambeleli mai na ngai apres na sukoli pourquoi pas nazwa mai na ngai natia mungwa kompo okotia mungwa ya pamba kompo okotia na yo feuille na yo ya pamba kompo okotia clou de girofle na yo ya pamba selon foi na yo donc eloko ezotambola na foi zala na foi zala na kondima kompe mai ya pamba oyo okoki kosambelela yango mai ya pamba ta biloko mama bijou alakisi otie na yo te mai na yo ya pamba opriele yango osopeli yango na nzoto déjà c'est bon. C'est bon lingo aussi ba biloko mama bijou do alobi yo kaka. C'est bon lingo sangisa ngo tous les trois yo kaka to bazora pe kutu ba ai o kati ba ai na yo tie na kati ya mai o prier lango sopeli yango omona changement au kota na kati ya vie na yo mama bijou do alobi bozala toujours na vidéo TV bozala jamais desi lelo na ndenge na besoin kana la sabino moi recette ya moke ya kosukola pona kolongola malchance na kati ya banzoto na biso parce que on sait jamais to tambola na mokili mutu mususu ayina na yo osala eloko te. Osala eloko te bamaloba na bango akomona ne kosilela ye mabe akomona mosala oyo azosala akosuka na nzela sikoyo bato ya bongo ifo kosukola ifo kosala bango bapriere na kati ya douche parce que makambo na bango tu balobaka bamonaka kaka bango bazoloba mabe mais moto yango bazoloba na ye bazoloba mabe mpo na ye mabe wana ezozwa ye te parce que ye azopambwama kaka ntango ye azopambwama kaka boyebi eloko nini ye asalaka te akendele na ye epai ya nganga te aza na bateknike na ye ya kosambela na kati ya toilette nazosambela na kati ya douche na kati ya douche nanga na kati ya mai nanga oyo nazosukolela nango
ndazo prier lango donc prière ezaka ateke na mbetu prière eza partout na kati ya mai oyo ozosukola sambela mai na yo ndeko nango ozomona nga prier pour na mai na yo avant sukola nango osambeli osaki balobaka na nini na lingala osaki olobi nyonso olobi nzambe zala na nga 2021 nazalaki na badifficulté ebele 2022 tant tozokota baporte ezala ya kofungwama difficulté oyo soki nazalaki nango esila maladi nazalaki nango esila kana mai oyo nga nazosukolela nango nzambe aza ya konzima pasi oyo nga nayokaka à travers mai oyo nga nazosukola pasi wana esila na ane oyo tokota 2022 nazala na difficulté wana te nalukaka libala nalukaka nini kaka na mai mama bijudo alobi fwa nde eleka fwa nde mutu aza na fwa mutu mosusu azala obi paster azosambelela yo moko oza na fwa te moye mpe obika eza te paster ya bato aza na ye bien mais yo moko oza na fwa te okobika neyeni yo moko ifo ozala na fwa eloko oso nazosala ekosimba mai oyo mama bijudo alobi nanga nasukolaka na priaka mpo na yango ekosila malchance oyo nga nazalaka nango oyo eza soki ya famille na biso nga nazokata balien na mai na nga oyo balien nyonso to ya famille na biso oyo ekangaka nga 2021 etikala 2022 ezala te salela mai na yo salela biloko mama bijudo alobi okozala jamais dessus ndeko ozotala nga ata mosusu kotika na video na nga mpona mbala ya liboso nano sabone na video activité mama bijudo alobi mpona mosala na ngai ekende liboso ezala toujours bien bomonaka nga nayelaka bino barecette ya moderne na moderne il faut osabone na video activité cloche moko eza wana ya notification ofini yango mpona biloko tuna banda kotia ekomelaka yo na facilité nyonso mama bijudo alobi donc zala toujours na video activité ozala jamais dessus nazala déjà ba commentaire na bino commenter na ndenge ya malamu parce que mama bijudo oyo surtout na lobi eza nango kibonganga te eza nango soki nini te parce que eza nango mungwa toliaka yango soki na lie na tia na monoko na lie bokomona kasa solo oyo tolambela yango na biloko clou de girofle ota mosusu bato mingi bayebi yango te eza épice okonikanika yango tia yango mpe na biloko tomelaka nango na batile ekondisaka eza bien mpe mpona bato balingaka kolongolalongola bamisuni bamafuta na libumusi eza bien edaka ekokondisa oyo mpenza clou de girofle oyo donc otokisi mai na yo tia yango na kati soki olingi okata yango ndambo ya citron otie melaka tasi moko ya mai oyo ya clou de girofle ta mosusu na ntongo obe na buto avant olala omona mpenza okokonda osala mpenza régime mpenza ya malamu a partir ya clou de girofle donc eza biloko baliaka donc eza eloko moko teke o soki kasa moko boye boyebi te mama bijo mpe kozela bino soki place nini mpo ya kolakisa bino na tv non mama bijo do alobi nganga aza moto alokuta nganga aza moto alokuta parce que ye moko aza moto apasi donc bamama wana o mama moko asukolako non asukolako na nini na bakasa tomati ya buki soki bakasa nini azokosa na ye yo eza nango makambo alokuta il faut kokroire na bamakambo ya bongo te il faut kokroire na bamakambo mama bijo do alobi mai ata mai ya pamba soki yo moko prier mpo na yango oza na foi eza makasi ya eloko nazosala mai oyo nazosukola nango sikoyo ezosilisa tu ya mabe kati na nzoto nanga omona avec la foi ekosalama boyebi miracle ya verre d'eau ndenge ezala eza bato mosusu bazala bazwi kaka verre apamba ya mai asambeleli yango atia yango wana eloko moko aza nango azosenga à travers kaka foi na ye lokola azalaki na kondima makasi omona mpe esalami donc tozalaka mingi na foi donc eza nango kaka mama bijo alakisi eza lokola nde tobelaki babaya tobelaka bacorona oyo kota na kati ya bulangeti finika asala boye c'est la même chose mais oyo sikoyo eza mpona kolongola ba malchance mwana moko aza na fièvre na ndako soki mwana aza na fièvre olingi mwana abika basalaka nini kota na sa mai zwa cantine tia vix finika bulangeti tosalaka yango te c'est la même chose oyo mpe eza nango kaka ndenge moko eza vraiment eloko moko te yango mama bijudo nasengi bacommentaire ya malamu ndeko ta mosusu yo oyebi eloko mosusu oyo moto akoki kosukola mpona kolongola malchance okoki kolakisa biso parce que 2021 badifficulté ezalaki toboyi na biso te difficulté ezalaka nango kaka mais pourquoi pas na esala eloko moko mama bijudo alobi mpona kolongola botutu kolongola maloba mabe bato balobaka mpona ngai ata mosusu nayebaka te
2021 eza na bato mingi mpe basepelaki na kati ya 2000 oyo basepeli na année oyo bazali malgré badifficulté ya bakoro ya bamaladi oyo eya mais eza na bato mingi mpe bakoki te omoni mpenza ozalaki na kaka mpenza kaka ya kaka mpona kaka wana mpenza esila me kana okosala formule oyo mama bijou to alobi epuis na foi na yo omona nyonso to ekosimbala yango mama bijou to nayebi ke avant ane esila na ozongela bino lisusu mpona koyebisa bino ifo tosala bilan ya vi na biso 2021 eleka ye ndenge nini tomeka nanu korefreshir totambola ye ndenge nini eloko nini na malonga tosalaki wana video ezoyamba na nsima na kosala yango avant ane esila oyo nasali tosala yango ata 2 fois 3 fois ti ane esila mpona 2022 ntango tokota vraiment pepele oyo balobaka tokota mpenza to bikumba nyonso tu tozalaki nango totika yango na 2021 avec la prière. Maman bijou doit alobi avec la prière nyonso tu kaka na nzambe parce que sans nzambe mobulu nalingi bino mingi lelo nasuki nanga kaka bongo merci na babone nanga motu nyonso topesanga confiance oyo sabone na video suivi merci na bato nyonso to bapartageaka video nanga napesi bino merci napesi bacopine nanga tout merci surtout bijou la blanche wa yo a partir mpenza ya congo namonaka bacommentaire na yo elingi kolakisaki ata natindeli yo video te mais okotaka toujours na chaîne nanga mpona kotala soki mama bijou do atiaki nini okomantaka esalaka nga bien ntango namonaka bageste wana ya commentaire ya nini vraiment nasepelaka makasi zala toujours yo napesi mbote na mama Magui napesi mbote na mama Jolie napesi mbote na mama leki mado spaghetti malgré aza éprouvé maman na ya uti kokufa maman leki mado spaghetti mes condoléances encore na TV nzamba lola amola yo azala na yo soit forte zala yo napesi mbote na mutu nyonso to alandaka bidor suivi napesi mbote na bamosi nyonso tu sans oublier Rita Mosi kwa mwasi ya desi na Suisse merci na yo na basoutien na yo merci na batu nyonso tu o bolinganga na bolinganga te mama bijou do alobi nzamba lola amona bino tozala toujours na bidor suivi bozala jamais dessus année oyo nano esili te totikali na quelques jours ya kotanga tozala toujours concentré na nzambe mpona année esilela biso malamu et puis 2022 ezala toujours année moko donc spécial mpona biso oyo nyonso te ezalaki ya mabe bakali nyonso tu na 2021 na 2022 ezala te tokutani mbala nsima na kolela bino lisusu recette mosusu ya malamu mpona oyo rate te sabone na bidor suivi mama bijou do alobi biloko oyo eza nango biloko ya super marché donc oyo ekokita mosuku ocomplike bino batuni bayebaka yango te parceke nga mpe nayebaki yango te ezaka clou de girofle mais tous les deux oyo nalakisi banda na afrique toyebaka yango tozalaka nango bafei oyo bamama na biso balambela yango banda kala na congo mungwa ezalaka nango kaka oyo mpe soki oluki oyo eza na somaki ondenge na lidel eza na babagasin tout esika batekaka baépice eza nango kende koluka tiango na mai na yo priele mai na yo sukola nango milimo nyonso to ya mabe bandoki nyonso to batalaka bato na mosika bafungoli kaka bamiso na bango mpona kolinga bato baavance te bakokoka yo te bozala toujours na video tv bozala jamais dessus mama bijou do alingi bino mingi tokutani vendredi même heure na 20h30 mama bijou do aoyela bino lisusu recette beno obetela bino lisolo et puis mama bijou do alobi tokutana na bino dimanche na 19h tolanda tokotala biso prière tosambela ensemble balobi sans nzambe mobulu okendekela yo congé na congo kobukana te tosali bangeboti mpena bato bazobenganga mama bijou makambo ozosilomeza ya solo appartenant à 15 € par jour ezalaka ezali eza mama lokuta te eza mama vraiment ya solo appartement na biso totiango na prix ya malamu eza na bacondition nyonso tu ya bien tosala makasi tobunda toza na départ unique na biso korekende te tosala makasi tobunda toza na mai na biso réservoir na biso ata baninga tout baza na mai te biso toza na mai donc déjà biloko wana mibale déjà tosi tolonga yango donc toza mpenza wow tozosala na dépôt eza na bato mingi bakendeke aza na biloko ebele aza na place ya babomba te tozosala badépôt ka na kati ya ndako wana olue ndako na yo olue mo dépôt na yo dépôt ndenge ozala vraiment cher mingi te soki eza cher ezalaka $2 par jour vraiment ekoleka likolo ya $2 te parce que $2 déjà par jour soki tobeti $2 par jour tobeti yango na 30 tobimi na biso ata na mwa ba 60 €, tout fait nombre tozosala badépôt dépôt na biso wana oza na ndako na yo ozovanda awa okoki mpe kobomba biloko na dépôt na yo comme mpe nde nayebisaki bino tozosala
restaurant na biso kala mingi te ekosila bozala toujours wana na Bidor TV bozala jamais dessus Mama Bijou d'Or alobi ba publicité à maison de passage na biso kende Congo okende lo congé na Congo na Kin na Matonge Irebu A37 toza na maison de passage na biso toza na voiture à location na biso toza na boutique na biso toza vraiment na nyonso zala wana ti na suka ya vidéo vraiment na Mama Bijou d'Or loti la bio ba publicité malgré kala mingi te to changer ba publicité parce que la publicité au mingi bozomona eza ba publicité ya kala chaque jour to bongisaka chaque jour amélioration ezokoma ya malamu donc chaque jour biso toza kotonga pendant que biso ezalaka chantier tozalaki tobandaki na bapartement 4 lelo tokomi nango 6 kala mingi te tokoma nango 8 tokoma nango 10 tokomi nango mpenza 20 donc ebale eza na kala na biso parce que ya nzambe eza ya nzambe mutu moko ta kokokale yango donc etoile ya mutu eza etoile ya mutu mwana mwasi asali eloko wana nzambe alola amona yo wumele esika ozali parce que ngai naza nasalaka nanga bapublicité ndeko ozotala ngai yelanga publicité nao na osalaka ndenge oyo kolinga maison de passage na biso yango oyo bozala wana botala yango oza na besoin ya kosala réservation na yo contacte nga sala réservation na yo parce que baplace na biso toujours ezozala toujours ya kotonda parce que bato bazosepela bazala wana parce que eza na prix moko raisonnable donc sala réservation na yo oza na besoin okende congé oza na besoin ya kokende congé na décembre benga Mama Bijou à partir comme ça ba septembre octobre o réserver place na yo yo ozobenga okende congé na décembre ozoluka Mama Bijou na décembre ozwa vraiment place te donc c'est ça sikoyo ndenge ezali bongo bato bazali ti tokei kuna ba le 21 décembre tokomi kuna likolo tozala na place te mikolo oyo so oza na mposa kokende mwa mikolo Mama Bijou d'Or alobi place ekoki komonana mesi tokomi kuna bakota bafete tokomi na kaka yango wana malamu benganga avant réserver place na yo soki okende kini na janvier benga déjà sikoyo osala réservation na yo okende kini na février nazozela yo benganga okozala jamais dessus pourquoi pas juillet parce que bato ya juillet 2022 baza déjà bato ya décembre 2022 baza déjà kanga place na yo mpona ntango mokolo ekomaka te okende osimbi valise na yo okeye mpo ozala déjà calme Mama Bijou d'Or bandoloba toujours place wana occupé dati boye occupé chambre boye eza déjà ya mutu chambre boye eza déjà na mutu donc yango wana nde makambo eza te kobenga Mama Bijou d'Or juste parce que olobi te Mama Bijou d'Or azala pire nga osala miracle non osala miracle te parce que bato na sina azoki mbona bao baza mpe kaka bato lokola yo donc bobetaka Mama Bijou d'Or mabaku te ozobenga yango ozoloba ngo naza mona ndako place kaka ifo emona na ndeni na ndeni place ifo emona parce que Mama Bijou sazoki baengagement bato yo oza mwana ndako oui bien sûr oza mwana ndako mais nakoki kozongisela motola quand même mbongo na ye te mpona nazwa mbongo na yo parce que Mama Bijou d'Or alobi toza na poto et puis mokili esi ekoma soki ndenge nini ata kutu na Afrique bayebi réservation donc tosalaka baréservation na biso avant mpona tobetaka Mama Bijou d'Or mabaku te nalingi bino mingi vraiment tokutani vendredi même heure bavideo na biso ya publicité eza na suka tala yango benganga ndeko oyo ozotalanga ekosala Mama Bijou d'Or bien parce que sans bino vraiment mobulu tokotana biso tolata voyant simba mbogartala ezali na ndenge na yo mwani balobi tokota lelo biso nyonso na bilore butike tokotana biso tolata voyant simba mbogartala ezali na ndenge na yo mwani eye na kati ya Matonge maison de passage na biso maison de passage na biso ya goyo maison de passage na biso ezana ba climatiseur ezali climatisé maison de passage na biso ezana Matonge na Irebu A37 maison de passage na biso tozana ba appartement où ezali ya 2 chambres salon cuisine tous les 2 chambres wana ezana ba toilette na kati maison de passage na biso tozali na appartement oyo ezali kaka salon salle de bain chambre na cuisine tozali lisusu na appartement na biso oyo ezali appartement ya pamba lokola chambre na toilette na oyo salle de bain na ona kati
chambre oyo ezali ya pamba oyo ezaka na salle de bain okoyamba bapaya na yo na kati. Chambre oyo ezali chambre salon cuisine salon ezali ya munene comme okoyamba bapaya na yo na kati comme okoki koyamba bapaya na yo libanda. Mai na biso ebimaka kitoko. Courant na biso toza na balune ebele. Toza na groupe na biso soki courant ekei totie essence na kati ya groupe. Ndako na biso ezali sécurité, eza la sécurité ya makasi. Maison de passage na biso na matonge toza kobengisa bino. Mwana nyonso tu ya poto. Benga numéro oyo ozomona. Réserver place na yo pona ozwa place na yo ya kolala. Na kati ya maison de passage na biso tozali na boutique. Boutique oyo bazoteka ba du verre, bazoteka nyonso tu na kati ya boutique wana. Tozali lisusu na nini voiture autotie na disposition na bino batu bozoya na kati ya maison de passage na biso auto bengi yango Bidor. Contactez Bijou d'Or TV. Contactez numéro oyo moni. Réservez place na yo. Ozwa place na yo avant parce que ba place na biso mingi eza kozala toujours occupé. Benga avant zwa place na yo. Okozala jamais déçu. Merci. Salut, j'espère que vous allez bien. En fait, c'est plus pour les diasporas. C'est donc qui veulent passer leur séjour ici à Kinshasa. Alors pour tous vos déplacements, il y a une voiture à louer qui est là, marque Hyundai. La voiture elle est confortable, donc climatisée et tout. Donc la voiture répond vraiment aux normes. Alors pour tout contact, veuillez contacter Bidor TV au numéro qui suit, plus 49 17 85 52 23 11. Donc je réponds pour une meilleure compréhension. Plus 49 17 85 52 23 11. Donc la voiture elle est là, marque Hyundai. Donc voilà. Donc ici nous sommes à Kinshasa. Donc pour tous les diasporas, pendant tous vos séjours à Kinshasa, voilà la voiture elle est là pour vos déplacements et tout. Donc partout où vous voulez y aller, la voiture elle est là. Donc vraiment, veuillez contacter Bidor TV et vous ne serez pas déçus. Merci et bye. Oui, botali vidéo na biso ya publicité, voiture na biso eza na Congo, mutolingo kende na yo Congo, contactez Bidor TV na voiture oyo tu komona okozala jamais déçu parce que Maman Bijou d'Or alobi eza po na biso ba diaspora. Maman Bijou d'Or naza na besoin ya ba partenaire. Yo partenaire place aux alliés, contactez Maman Bijou d'Or. Maman Bijou d'Or a besoin d'un micro, Maman Bijou d'Or a besoin d'un ordinateur. Vous savez là na musala nanga soko lingi au soutenir Maman Bijou d'Or na musala na ye numéro nanga ezawana. Merci.